nationalité oyo bobengaka ete et que moto moko a apparaître a expliquer bino réellement nationalité ya moto wana ezali nini, même ye moko kolo likambo akosepela parce que balobi identification na ye malamu ndenge yango ezalaka. Donc c'est que banzambe bazali, mais cependant dans la Bible il n'y a qu'un seul Dieu créateur, le tout-puissant, Adonai, Elohim, azalaka moko. Oyo a se manifesté à travers Jésus-Christ, son fils, ayaki na mokili pour le salut de l'humanité. Abotamaki, akoli, akufi, aseki sima mikolo misato. Nzambe wana, nde tozo préciser, Simon Kimbangu aza prophète na yete. Donc, tout le monde a dit que Simon Kimbangu aza prophète, aza prophète. Aza pe na nzambe na ye, mais eza nzambe oyo to uti kolobate, les dieux disent. Pardon, message nangai o na ko tik sabana so nzambe, eza que le religion le plus dangereux sur cette terre. Eza ba religion oyo batanga kombo Yesu Masia, mais na kati na bango rédemption ezate. Parce que bakoma l'église de Jésus-Christ à travers son envoyé Simon Kimbangu. Mais so okoti na kati okoti rédemption ezate. Tant bat bakoyoka kaka Yesu. Tellement bat bazana posa encore bakosala nini? Bakolanda. Voilà pourquoi ngana za ko expliquer te eza bongo te. Papa Simon Kimbangu azali prophète ya Yesu Christ te. Pour ceux qui azali prophète ya utina Yesu, il a fallu atteindre ya Yesu. L'ité ya Yesu eza nini? Rédemption. Ana nyoso ya Nzambe tozala ba fanatique te, mais toluka penda to sosola ni sunga molimo santo ekozala malamu pena lokumuna. Ba aussi ba yebi Yesu Christ botika na position na bino ya ko batela salut au besoin en Christ Jésus par l'évangile qui vous a été prêché. Les 5 ministères. C'est-à-dire Yesu lokola monoko moko, azui monoko na ye akaboli yango na lolenge mitano. Abengi lolenge ya liboso prophète, mibale pasteur, misato apôtre, yamin évangéliste et puis asuka docteur. Fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, nous vous disons salut, bienvenue dans notre émission Plateau Merveille Mise la Gracieuse. Vous qui nous portez à cœur, vous qui nous aimez autant plus fort que nous-mêmes, nous vous disons merci pour votre attention, merci pour tout l'amour que vous témoignez pour nous. Les autres dans l'épisode, il y a Docteur Nemi. Docteur Nemi a continué suite au Tolaka Kabino. Il y a 3 points où ils ont dit que prophète Kimbangu Aza, prophète des dieux, créateur T. Pour la première partie na biso et mais quand ça la moi kokoso parce que trois choses wana oyo ezala qui expliquer et kota qui vraiment mal monter. Alors lelo to kozonga na docteur Nemi le voile pour na ko expliquer yango malamu pour na bana nzambe o balanda ki biso ba continuer ko comprendre 3 choses wana o esengeli et là qui ça que prophète Kimbangu aza prophète ya Nzambe oyo asala likolo na sete. Pona image tolobi merci na Akapro ou azo continuer ko sunga biso na image kitoko na chaîne na biso ya M La Grâce TV. Merci à mon patrocinador yene mto osala po chaîne ezala po bato lokwa ba docteur Nemba continuer ko zonga po bato nyonso oyo bazoleka na plateau ya Merveille Mise la Grâce va continuer ko sala bino bolamu ba pesa bino boyebe to pesi merci et pa ya Zé Azaria Bapoma. Babi maître boss. Yeso ka buku ya bambe sombongo abi au hôpital OK kojaka ba soin. Le cœur de sa femme, merci pour ton soutien. Là, je vois Afonso Mbala. Aïe, Afonso Mbala, babi, les volants d'or. Hein? Les volants d'or. Donc, il est impresa nae, juste à disposition. Il y a merveille pour nami touka. Aïe, donc, babi, eza makasi. Volants d'or, Afonso Mbala. Topesio, merci pour ton soutien. Nayo, penzozo salabiso volants d'or, toza de cœur nayo. Alors, pour na loba mingi te to kota déjà na chambre to so na papa na biso docteur Nemi Louvoilo toza na docteur Nemi na kati ya chambre na biso papa Shalom. Shalom maman, shalom Nzamba komisama, shalom na ba spectateur, shalom na bande connaissance bazuli bako ya kozwa bazuli bako kolanda biso lisusu lelo, shalom na bango nyonso.
Shalom papa, merci. Naïb écoute donc ma morceau na santé pas na zala monter pour comme on déjà beau le badja donc aux déjà na parfait état. Moi que tout na santé ezate pour toujours mon déjà. Mais pour na bande ko oyo lelo ba ko zali ba kwa Olanda biso na deuxième épisode na biso malgré na premier épisode des qui trois choses on a to meka qui vraiment ko kota na mozeno pour na kokoso ya o etali technique na biso mais lelo to zongi pour la deuxième partie pour na kota sa bande ko oyo ba Olanda biso lelo na trois choses olingi ko talisa na mokili mobimba sur thème o ya maman donc maman na thème autre tozo lobela ya prophète Kimbangu n'est pas un prophète de Dieu créateur. Alors pour naba o ba Olanda biso nini déjà au commencement introduction au koki ko introduire ba. Bon, merci mingi maman, je pense que nzambe azwa lokumu oyo asali biso ngolu to kabola su liloba na ye lelo na pamboli mpe ndenge atambusi bino kokomisa bino tina esika oyo eloko nalingi kobanda kointroduire eza boye omoni soki moto aza na nationalité oyo bobengaka ye te eke moto moko apparaître expliquer bino réellement nationalité ya moto wana ezali nini même ye moko kolo likambo akosepela parce que balobi identification na ye malamu ndenge yango ezalaka likambo etali un grand prophète Simon Kimbangu bato mingi bazwa yango te dans le sens ya critique tozoloba bango maître fois ngai nazwi ngolu ya koya kozongisa bato koexplike bango nani oyo prophète Simon Kimbangu azali en terme ya mosala oyo yayaki kosala na mokili. C'est-à-dire, parmi Banzambe, parce que mokili toaka na nzambe moko te, selon la Bible, il faut battre bango, le créateur y est moko azo reconnaître qu'il y a plusieurs dieux. Oyo gaibisi Abraham, abi Abraham, na zwaki yo na ngambu ya mai, et pas wapi batata na babanda ko sambela Banzambe ya bikeko. Et puis ye moko lobi ko banda ebimelo na moi, kino kokota na moi, ezali na nzambe mosusu te lokola ngai. Donc c'est que Banzambe bazali. Mais cependant, dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu créateur, le Tout-Puissant. Adonai, Elohim, Azaraka, Moko. Oyo a se manifesté à travers Jésus-Christ, son fils, ayaki na mokili pour le salut de l'humanité. Abotamaki, akoli, akufi, aseki sima mikolo misato. Nzambe wana, nde tozo préciser, Simon Kimbangu aza prophète na yete. Donc, tout le monde que Simon Kimbangu aza prophète te, aza prophète. Aza pe na nzambe na ye, mais eza nzambe oyo touti kolobate les dieux d'Israël. Voilà pourquoi. Et là on a voulu introduire bateau. Ça dit ngana ye pour expliquer bateau vrai wana. Ce qui lelo ye moko papa Simon Kimbangu azongi envie. A oui ça va en tout cas mosali wa aza mosali ko na nzambe, makamba zote abineza makambo ya solo. Merci. Alors papa, pour un tout petit rappel, na premier épisode d'auto sala que moi rappelle mon quai. Po ete tokota na mama na mozindo ya lelo na oyo lingi opanzela biso lelo. Vraiment, moi rappelle mukeza que to bandaki liboso ko expliquer Simon Kimbangu aza prophète nzambe te mokeli ndenge to tikoloba sikoyo et puis esengelaki maintenant to démontrer 3 points bibliques oyo ezali ko prouver réellement que Simon Kimbangu n'est pas un prophète de Dieu créateur. Moni alors par rapport à temps de bandeko basalaki mixage et parti wana ekotaki te yango wana bandeko nyonso bayebaka oyo ezali continuité ya émission wana au lieu tolia sous temps moi j'ai préféré ce moyen ezali tokota déjà kobanda kodécortiquer point par point. Ça serait mieux papa pour na kowelela ngonga na yebi ke maloba ekozala vraiment ebele mais to kota déjà na mozindo ya 3 choses oyo ezaki ya motu ya pona bana nzambe barete. Merci mingi pour la bandeko baolanda biso. Je pense que bandeko baza na Bible biso to banosaila na biso Bible ya téléphone. Ya. Tolobaki boy, eza na ba ponte misato, to pe ba point misato oyo ezali ko prouver réellement que papa Simon Kimbangu n'est pas un prophète de Dieu créateur. Premier point, dans le baki ezalaki vocation ya prophète, to pe vocation prophétique. Ndenge nini prophète ayaka na musala na ewana. Ndenge nini akitanaka na musala na ewana babengi yango vocation prophétique. Ya mibale tokolobela si la doctrine et le message du prophète. C'est-à-dire message nini oyo moto na prophète ayena yango. Voilà. Et kuna pe tokolobela si vision. Ya. Et loko misato tokolobela sur continuité ya vision to ya message
entre autres comme succession prophétique. C'est-à-dire, mosala nzambe asali mosala asilisi, atei batoti. Siko ba oyo ba kitani na ye, ba oyo ba tikali na ye. Si réellement utaki na nzambe, po balobi on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Alors mbuma oyo ya mosala ya ye ko sala wapi yango. Donc ba kitani na ye. Alors ba ponte misato oyo culminant yango et ko prouver biso réellement que c'est moi qui n'est pas un prophète de Dieu. Na évité pour na opota déjà na libina banda na likambetali vocation prophétique. Pour na bande ko balanda biso balanda boye. Kobanda mokili ebandi kino lelo, Bible eza séparé, to l'histoire eza séparée na deux dispensations. Dans la première dispensation, on va la dispensation de la loi, et dans la deuxième dispensation, on va la dispensation de la grâce. Dispensation de la loi et de la grâce, un peu qu'on soit lumière dans Jean chapitre 1. Bible lobby, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, versets au prouvé qu'il y a deux dispensations différentes. La dispensation, il y a Kala, terme, ancienne alliance. Le plus grand prophète, c'était Moïse. Lolenge ezalaki onzambe a établi pour qu'un prophète aya na musala wana kokitana na Moïse. Exemple, tout le monde ba Isaïe, tout le monde ba Jérémie, tout le monde ba prophète minene, ba Sophonie, ba Abdias, ba Malachi, ainsi de suite. Onzambe atindaki na Israël, onzambe atindaki na Israël Pejida, ti ancienne alliance et Sili. Jésus Christ en aya lobby, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est que manière où ba Jérémie, ba Esaïe, ba bande koyela na ministère, eza différent pe esi esala nini et Sila et Souka na tango ya Yohani Mobatisi. Alors, la deuxième dispensation, le plus grand prophète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable ministre. Alors, kobana pe ya yeti na enlèvement de l'église. Oh, déjà to komi bientôt. Ezali pe na lolenge oyo bato bazali ko kitana na lotomo to pe na musala. Et na tango na biso soki toke na mukanda Hébreux chapitre 1 verset 1 Bible lobi na tango ya kala nzambe alobelaki batata na biso na nzela ya basakoli bongo na bongo bongo lelo na tango tolobi deuxième dispensation nzambe mokeli azali kolobela biso na nzela ya monoko kaka moko minoko mibale te monoko yango c'est son fils Jésus-Christ, c'est la bouche autorisée. Les seuls oyo na nzela na ye tokoki koyoka nzambe soki oyo balobi nzambe eke eye na monoko ya Yesu Kristo te c'est que azali nzambe akeli likolo pe na sete. Alors maintenant ko banda wana ti lelo to moni mukanda Ephésiens chapitre 4 verset 11 et la biso ndenge nini bato bazali ko kitana na musala ya nzambe to bengi ministère de la parole. Rolo ba prophète ba jouaki kala lelo ezali joué à travers les 5 ministères. C'est-à-dire Yesu lokola monoko moko azui monoko na ye akaboli yango na lolenge mitano. Abengi lolenge ya liboso prophète, mibale pasteur, misato apôtre, ya min évangéliste pe asuka docteur. Donc lolenge ya minoko oyo ya mike mitano nde tozobenga yango 5 ministères. Kobanda Yesu aye ti enlèvement de l'église bangonde bakoloba na part ya nzambe à travers la grande bouche qui est la bouche autorisée Jésus. Ça dit soki yoye na mokili lelo ata ozokitsa moto ata ozosala nini ata ozochona kati ya batono ozolimwa ata ozosala makambo lokola ba Copperfield bazosala yango lelo soki l'automo na yo ezali parmi les 5 ministères te automatiquement tu ne viens pas de Dieu. Même si ozotanga kombo ya nzambe ndenge yango ezalaka. Donc tokondima yo te pourquoi parce que ministère na yo ezali parmi les 5 ministères te. Alors pour ni tolobi ke papa Simon Kimbangu na ponto a liboso ezo la biso ezali prophète auti na nzambe te parce que papa Simon Kimbangu ne fait pas partie de ces 5 ministères. Ministère prophétique na ye ezali égal, comparable. Il y a ba prophète lokola ba Jérémie, ba prophète lokola ba Isaïe, ba prophète wa kala. Ndenge ba banda ko kitana na musala. Omoni? Alors, lolenge wana yango te zalelo. Non. Lolenge wana yango te zalelo. Donc, preuve à liboso zotel sabso que papa Simon Kimbangu aza prophète kota na nzambe te yangwana. Je pense que nazo lancer un défi. Basala nzambe ba olanda ngai, ba nzambe ba olanda ngai, pe batu nyoso bazolanda biso, toza la sincère. Tolanda exposition oyo
na sens ya ba militant ya kimbangisme te tolanda yango mpe na sens ya ba fanatique te to pe fanatisme te mais tolanda yango vraiment lokola bato baza na conscience bakelama na nzambe tomituna mpe totuna même papa Simon Kimbangu ye mo lelo soki aye envie akoyebisa bato ke nga nazali prophète parmi les 5 ministères te olandi azali prophète oyo batindaka na ba nation omoni donc exemple la nation Congo mobimba nation Angola ainsi de suite batindika prophète moko aye pour na période wana asali musala na ye période na esali nini esi oba prophète a bongo lelo tozana bango lisute si nzamba ko tindo même pour na nation na yo oyo botami pour na koteya sango malam mais oko partenir parmi les 5 ministères ozala yo mon côté l'unique okozala na ba ministre mususu malgré yo okoki kozala peut-être mokolo to pe tata na nzela na mutu ko mema réveil lokola na mboka na biso Congo démocratique toujours reconnaître lokola ba Mouzé Dina Bala toujours reconnaître ba lokola ba Papa Nkelani toujours reconnaître ba grand homme de Dieu ba révolutionnaire ya évangile mais okomona ki azala ki ye mon côté même si azo cracher fait so quelque part au coup ba ministre mususu bazali même si yaza na grâce na différente na ba mususu mais ba kozala toujours ba ministre belé parce que les manières wana ministre moko to pe prophète moko et c'est cela donc wana point ya liboso. Mais papa na point liboso na mekauto na mwa mtu na moko yelingai na ba temps ya kala ndengo expliquer biso la lolenge ya prophète pour na ba nation ndenge prophète Simon Kimbangu pa yaki pour na école ya dans Congo ou soit Afrique pour na juste race noire est-ce que ezala ki pe na ba prophète musu pe ba yaki na même mission que prophète Simon Kimbangu pour na kobundela ou ezali loposo moyindo? Non donc moi je pense que wana na koya wana na koya spécifiquement ngana zotalisa na liboso ba point ozo laksake ye azali prophète ko utana nzambe te siko tangu na kolobela ya za nani nde na kokota na likambo yo olobi merci mingi na ko continuer voilà alors deuxième point culminant ozo laksake papa Simon Kimbangu n'est pas un prophète venant de Dieu créateur ezali doctrine pe ezali vision. Lorsque nous avons doctrine, nous avons la message. Parce que la doctrine, c'est l'enseignement fondamental. On le d'un groupe de gens, d'une église, d'une religion. Alors, dans le christianisme, nous avons la doctrine au Christ comme la tête, qui est posée sur cette terre. Maintenant, ce qu'on a ministre, outil naïe, vous avez parmi les 5 ministères, et là, on va reconnaître que Yami Balé, ezali message oyo oyenango. Oh, ce hôtel papa Simon Kimbangu, on remarqué que le message à papa Simon Kimbangu est tellement différent d'un message au Christ à Salaginini à Tikaki. Message au Nzambe à Tindaki Yesu Christ na mokili. Parce que balobi Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Or, lorsqu'on parle de la grâce, tout le monde a l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus. Et l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus est même à l'humanité le pardon du péché. Et même à l'humanité, c'est ce que nous appelons en bref la rédemption. C'est-à-dire, moto azaki moumbu ya lisumu. Asi kola manase ya moumbu ya lisumu. Ezala mundele, ezala moto mwindo. Pona ko sangola libula ya bokondina na nzambe. C'est-à-dire, pona ko bika bomo ya seko. L'homme qui était déjà pécheur, vendu au péché depuis le jardin d'Éden, de Jésus-Christ a aussi collé. C'est ça la mission la plus importante du Seigneur. L'objectif majeur, Yangoana. Alors, ce que total, papa Simon Kimbangu, kuta keza bongote. Papa Simon Kimbangu, mission na esi la terre. Ezalaki ko kangola matope ko sikolama ya poso moindo na se ya boumbu ya munde ya mundele. Atayo moko maman. Je pense que vous avez un ministre de diété, vous avez un simple chrétien, mais chrétienne, pardon, je pense que un Dieu créateur, le tout-puissant, il t'a créé ba blanc, il t'a créé ba noir, il t'a créé ba race nyonso. Comment est-ce que il y a un message moko et ça purement racisme? Message moko ça purement lié à xénophobie. Ya bokabwani. Et puis ce qu'on l'a dit dans notre na bakitani na été. Ce qu'on l'a dit bakitani na é. Okuta message na bongo zaka ya haine. Koina mindele bayindo balinga na bango na bango koina mindele miibi mindele nyonso ya mabe. Quel message! So otali Jésus Christ tango ye na sa mokili okomona ke même parcours na ilanda lisolo na ye tango botami il a fallu ba buma bana mike. L'ange a dit na Joseph bozo mwana bokima wapi na Égypte so tolobi Égypte et ça continent africain.
Donc, dans le continent africain, race tozomona mingi ezaba noir. Pour dire que même si ayaki na Moyen-Orient, ayaki na Israël, mais pour nani azo boki en Égypte. Parce que baza bikela munaye. Aza nzambe ta kotsa koina. Non, non, non. Surtout na deuxième dispensation. La dispensation de la grâce. Le message, c'est le message du pardon, le message de l'amour. Mais au monde qui bango, eza bongote. Donc papa Simon Kimbangu ayaki pona likambo ya mundele na mutu mwindu ndenge nini mundele azwaki mutu mwindu en otage bon sko ya ye pona ko défendre nde mutu mwindu. Je pense que likambo nazolo ba tout le monde aye bien eza bon. Ozomona eloko yango yango balobaka na ba noir basala nini bazongela nzambe ya tata Kimbangu pona ni parce que eloko tata Kimbangu ayaki nango yangwana. Même si on parle de la vision yangwana ka lié na message. Vision c'est les objectifs. Dieu m'a donné une vision. Et l'ingéloba, nzamba pesi objectif. Notre objectif, yango wana te mama. Zomona. Et puis nzamba za nationaliste te. Non, 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 non. Nzamba nationaliste te na tango toza na tango yangolo. Aza nationaliste te. Donc voilà, je pense que deuxième point culminant où ils ont l'acceptation que papa Simon Kimbangu n'est pas un prophète de Dieu. Sont ali ministre de la parole. Un ministre de la parole. Même si aza congolais, même si aza angolais, même si Aza Congolais à Brazzaville, même si Aza Gabonais, mais ce qui a eu ministère de la parole, parole on est comme universelle. Même Nzamba permettre ete maman abima, aki nekote ya libanda na ba mindele en termes ya ba visa na ba billet, mais message na ye, okoyoka azote à être humain, c'est-à-dire na mundele, na mutu mwindo. Moutounio surtout ayamba yesu lokola kolope mobikis. Pour Bible lobi car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Quiconque croit en lui. Mais deuxième point aussi la doctrine et sur la vision du prophète nous prouve suffisamment que papa Simon Kimbangu n'est pas un prophète venant de Dieu créateur ou azana ministère parmi les 5 ministères. Troisième point culminant, ezali succession prophétique. Succession prophétique, c'est-à-dire, tontoloba, ce qui a solo na uti na nzambe, naza ministre de la parole. On l'a dit, œuvre n'engeza pour la édification et pour la perfectionnement. Ya basanto. Mokolo nga na kozala te na se ya mokili. Soki nzamba benginga, même moi na moko akokitana na liteya oyo ngai na teyaki. Et parce que ça semence. Na loni na tiki so inga na zati so keza manga plus tard so ke bote robota nini manga kasi bino moko bote ya rango que on reconnaîtra un arbre par ses fruits moni ce que total la succession ya papa Kimbangu en termes prophétiques en termes sacerdotal tobandi na kimbangisme c'est un empire donc un grand royaume olandi maman mais keno talent mateni bazote okuta toujours moto moindo asala nini azonga na isika na ye azongela nzambe na ye akabwana na nzambe ya mundele toki nekolanda ba oyo baza na kata kimbangisme te mais il fait partie du message ya papa Simon Kimbangu baza ebele ba PV alongo ba mfumu kunzu ba sima utoko ba plusieurs voilà sokolandi okuta bazo bundela kaka kimoindo na bango Kimoindo na bango surtout dans la télévision hein dans la émission ya Moindo Téléma il fait dans la Moindo Téléma émission moko ya ndengo wana okuta bato bazo ya ko défendre nzambe na bango somon pe bazo défendre qui est papa Simon Kimbangu Moindo zonga na esika na oyo ya Kimoindo mundele te bazo critiquer ba mindele ba religion tina ba mindele biloko wana tout bazo lobelango donc pour dire que bazo télité ya bazo yapi bazotéalité ya bazui na tata na bango Simon Kimbangu moni donc ce qui totali que papa Simon Kimbangu oh ye ateki nzambe ya solo olandi parce que na bakitani ata moko akotika na message de la rédemption te ata moko vérifier ngo ba Congo mobimbo le ba bien Congo central yaka na biso en Angola partout na Banza Congo na partout okuta message ezaka lié na banani na banoir c'est comme si bana posa basimisa banoir milangi minduki bambeli donc bakende ko boma mindele nyonso batika la bango moko papa alors sur 3 points successivement ils ont démontré biso que ba message wana na ba mission wana eza ba mission Yesu akokotinda mutu te
Et non, 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 non. Banda Yesu a botami, a koufi a sekui, tina enlèvement de l'église, il n'y a qu'un seul message qui sera prêché de la part de Dieu, c'est le message de la grâce, le pardon du péché. Oh, le pardon, c'est l'amour. Moni, le pardon, c'est l'amour. Donc moi, je pense que c'est ça. Alors, kuna, message ouanezate. Je pense trois culminants. Maintenant, ce qui est dans le Bélasiko, papa Simon Kimbangu Azali, nani. Voilà, question nangai na osepela to kota yango po répondre yango. Voilà. Alors, papa Simon Kimbangu Azali nani, à ma petite connaissance, parce que na mi ko sala moi investigation, pe na mi ko tanga muke sur livre moko na kansi dans le bureau nanga, un jour peut-être to me ko laksango sur la vie de papa Simon Kimbangu. Na mi ko vérifier na mi ko tanga. Na kuti que papa Simon Kimbangu azalaki un protestant. Mais plus tard, avec une révélation, il y a Nzambe, il y a noir. Moni, Nzambe ya noir lui a choisi comme un prophète. Pe a pesi une mission pour le peuple naïe. Wana na lingi na souligner. Même dans la Bible, maman, il faut que chaque peuple dans le monde, azalaki tope azali na Nzambe naïe. Il n'y a qu'un seul peuple qui avait un Dieu véritable dans l'histoire, c'est Israël dans la chair. Olandi, Nzambe wana, ça c'est dans l'ancienne alliance. Ndeye a été manifesté à travers Jésus-Christ. Au lieu de Nzambe pour Israël, Jésus-Christ a tourné les regards vers d'autres nations. Pour nini, pour na kopona na kati ya nation wana ba peuple na ye oyo ba kosala oto bengaka corps du Christ. Un jour va participer à un enlèvement. Et l'ingolo banit na Angola, na Congo, na France, na Amérique, partout. Est-ce que l'évangile est comment? On a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, Seigneur a zomoné sous la nation na pendate, a comme on a moi na citoyen céleste, racheté, lavé par le sang de l'agneau. Hollandi, bongo. Alors le reste de la nation Congo, Obo et tout, basé na banzambe d'abord. Surtout aux Royaume Congo pour Congo démocratique et après. Moni, alors Nzambe mena ya ba Congo, Nzambe ya ba noir, ya poso moindo. Azalaki Nzambe papa ndeko nok sela bango bambula, bango sala bango babilanga na bango, bongo na bongo. Abande pe kotinda ba prophète. Prévane maman merveille, prophète Simon Kimbangu n'est pas le premier prophète ya ba noir. Surtout zongi na histoire, tokuta ba lokola ba Ndombe Béatrice Kimpa Vita. Ba mama wana bazalaki ba prophétesse minene oyo ba défendaki culture ya ba noir jusqu'à tel point que mindele ba boma epo kisi na bongo lekaki makasi ozomona bayaki jusqu'à ce que toye ko zwa pena ni Simon Kimbangu mwana 1800 akoti kino na 1900 ozomona objectif ya Simon Kimbangu même na ba Ndombe Béatrice Kimpa Vita ça dit aye nini aye ko bundela peuple na ye aye ko longola peuple na ye ba yindo na se ya posomo mundele. Donc, Nani Simon Kimbangu, Simon Kimbangu, c'est le plus grand prophète des Noirs. Des Noirs, nous avons souligné bien. Ba Noir nini? Ba Noir au bandé constitué Royaume Congo. Oyo, et bandaki na Mbanza Congo, et kiti na Congo démocratique et Congo Brazzaville jusqu'à Gabon kuna. Ozolanda bien. Mundele ne mtaye ko kata bango na ba frontière, moni ba bengi oyo Gabon, ba bengi au Congo démocratique, ba bengi au Angola, nde ba kabwani en termes de frontières, mais en termes spirituels bazara peuple moko. Nani Simon Kimbangu? Simon Kimbangu c'est le plus grand nationaliste. Le plus grand nationaliste en termes spirituels. Yango okomona tala bien. Même dans la chaîne de Congo, ce qu'on l'a dit, au coup de papa Simon Kimbangu, ba place à Kaye, lignée numéro 1, na ba Lumumba, na ba Kasavubu, ba Mobutu, ba Désiré Laurent Kabila, donc ba place à Kaye, na ba nationaliste wana. Omoni, mais pour nani ni pété ba replacer même nzela mo katana ba banque, ba so ba banque ba mindele to tchabangwa pa, ba Mozaidi na bala, ba papa Nkelani, hein, ba sali wana minene ba sali linza pour nani ni pété ba classe gaye, lignée mo na bango. Okuta ba kotika la ko classer été. Vous avez mon maman. Donc papa Simon Kimbangu, à ma petite connaissance, c'est un grand prophète des Noirs, c'est un grand défenseur. Il y a culture noire et aussi c'est un grand nationaliste où il y a qui peut nous rebondir la nation naïe mokili mobimbate mais nation naïe. Mais papa, est-ce que na kobundela ndenge azaki mission wana ya ko kobundela nation na est-ce que mission ngo ezaki accompli ou bezaki mission mo inachevé?
Bon, en réalité, na évité ngape naza noir dans la chair. Ozomona, naza noir dans la chair. Soki natali malamu. Bon, namona le roi mission pe kokisama penzate. Poti lelo omona ka ke toza na se ya ba posa munde lango. To banana no mboka na mso République démocratique du Congo. Président Ninyago matana kiti ya bokonzi wana. Oyo kimbangisme est signé mindele baboyi me amati. Azate. Azate. Donc toujours toza na se ya bo abomba bindele. To meka kotala même ndenge to fanda tozo lobela mamanzambeti. L'accent elo kwa muindo awa. Micro tozo salela. Mundele. Tolati. Bilambo tu euti wapi. Ba téléphone wapi mindele. Donc ti lelo en termes militaires, en termes économiques, en termes politiques, toza toujours colonisé. Ce qui te dégoûte en termes spirituels, biso na christianisme mutozolo baketo si kwama. Parce que tu acceptes le plus grand roi, le Seigneur de l'univers. Au hasard, na nguya nyonso na maboko na e, mais celui na lati qui nationaliste, na tika qui chrétien, na comme un citoyen comme tout congolais, tout angolais. Na lo baké ya solo biso to si kwama spirituellement, na lo ba non to si kwama te spirituellement. Pourquoi? Parce que ti lelo ba loge mtezo promet musicien, politicien, homme d'affaires, même homme spirituel mususu ba kisi nini oyo ezo sala ki muto azala na top na mokili mobimba ezo uta na royaume Congo to ezo uta na mindele Papa. ezo uta na mindele. Donc elingolo bati lelo biloko wana babwaka na bamwango batika na bamwango eza ba utopie po na ngai. Colonisation ezo continuer jusqu'à lelo ba individu exemple mutamoni ke nga na vie na nga na kotikala na nga kosimba kisi ya mindele te na kolanda na nga lite ya papa Simon Kimbangu na salela bokoko na biso baindo. Ozomona toza na bangunza na biso, toza na ba prophète na biso na kende pa na bango na likambo na nga na consulter bango. Mutu wanda ne mutu asikwami ye mutu asikwami na nguya ya molimo ya mabe ya mindele moni. Mais nation mobimba Congo, République démocratique du Congo etikala kosikwama te pe na yebi te soki kosikwama. Mais papa, ils ont mon église des Noirs une fois na meka un peu consolé par rapport à Makambo. Mais est-ce qu'on a ebisanga lobi pour la nation, une nation cause un peu difficile pour un peuple noir parce que mission ouais papa Simon Kimbangu ezaki plus sur la race noire. Alors yabi pour la race noire et Kango la manabo umwa mondele et sengeli binone ba pasteur. Boboya nano makambo Yesu Masia tango boko ndima prophète Kimbangu yende mutaza prophète oyo nzamba tinda ki pona race noire et bongo siko race noire ekosikola mado binonde bezo kanga race noire esikola mate. Merci mi maman pour la question na ma merveille na ko tuna pe moi question muke si mana dans ça yo oza sexe ni moi si to mobali Moi si papa est-ce que okoki ko se renoncer na ki moi si na yo jamais ta mokolo mote. Donc eza impossible. Eza parmi ba impossible comme possible été. Ba impossible etikala impossible. Bible baxi des choses. Balobi eza impossible à un Éthiopien de changer sa peau. Eza aussi impossible à un léopard ya rolongola ba tâche na ye. Eza aussi impossible à nous les pasteurs autour d'un ministère venant du Christ de se renoncer en Christ. Donc bah impossible comme possibilité yango wana moni. Alors comment on se renoncer dans la vie ngam na olingana za la vivant, comment on se renoncer na lumière ngam na lingo za na ténèbres te, comment on se renoncer na chemin ngam na lingana za libanda chemin te. C'est absolument impossible. Donc je pense que hypothèse na ye to peut penser na ye ils ont pensé au pire fanatisme. Il faut attendre lisusu malam. Donc biso to tika la ko se renoncer te. Ya mi balé na ebité maman. Hein? Ba noir, plus précisément biso awa na Congo démocratique na Angola. Mais tous ensemble ya ba noir na Afrique. Hein maman? Na tout na ba question mi balé to misat. Maman so bima muketi. Voilà. Oyebi que Afrique du Sud pe ba noir baza. Mais noir et Afrique du Sud azo souffrir le rôle noir ya Congo te. Olandi azongela ki nzambe nini nzambe moko ya liboso ya mibale soki oyokaka Botswana pays moko bat bakenda ngo pena mingi te, mais soki mutu ake Botswana ye abetelo lisola Botswana okoyoka posa okende Botswana kako moni mboko wana. Donc mboka moko baba noir ba mindele te. Olandi soki biso
particulièrement peuple congolais a souffrir en termes d'infrastructure, en termes social, en termes politiques, en termes, je pense que économiques, hein? Batika ba hypothèse ya pamba pa pamba. Peuple congolais a lukaye ba véritablement problème ni zalaka nini. Souffrance na evandi wapi. Nini akoki ko sala po alongona se ya souffrance wana. Wana eloka mibale. Eloka misato. Na oyebi sape batu boye. Le développement d'un pays, le développement d'une nation, une nation dans le bien en termes de république ou royaume. Développement na yango. Olandi, ezo senga ka réveil ya peuple wana. Ezo senga réveil ya peuple wana. Un, baza na conscience pure. Baza banani, balingi nini, pe basala nini po oyo bango balingi e koksamela bango. Bamboka lokola ba France, bamboka ebele eza développé. Ozona maman, eza développé. Donc moi je pense que ba Congolais ba luka vraie cause na bango ezala nini. Problème ya Congo baza oyeba ko cibler véritable cause te. Okuta kutu mususu soto zongi moi hein na lobela mo contraire. Okuta mususu bazongi su na part na biso to yene na part na biso ba pasteur, biso ba chrétien. Okuta tozu susu mukumba tozongi selango Yesu. Yesu aya ko développer pays na biso. Donc erreur moko jamais vu. Erreur moko jamais vu. Alors, papa, développement peut un peuple, une nation, ils sont liés à la spiritualité? Bon, ouais, c'est quand on te dit que moi, je suis Kimbango, oui, comme moi. Nous avons tout le monde la pensée. Bon, maman, si on a à répondre d'une manière globale, mutazo kamba mokili o eza satana. Satana za mi balete, aza moko. Yem taza en Europe, aza en Amérique, aza en Afrique, aza partout. Tout chemin mène à Rome, et l'inga goloba. Ba maison nyonso ba chemin nyonso négative et mi maraka na diable olandi alors so na bina zonga muke na question na yo oui développement aussi d'une nation dépend aussi quelque part de la spiritualité mais quelle spiritualité négative eza moko oyo eza ko couvrir monde oyo eza na ba objectif sur monde en termes même du développement. Olandi. Maintenant, bino d'une manière particulière, bokoki kotika mouvement wana te, po boluka développement na manière na bino. Bango bakotia bino kal. D'où il faut bino bo se soumettre na bango parce que boko meloko moko afin que développer comme pas partage na bino. Wana en termes spirituels. Si biso na christianisme, est-ce que question développement d'une nation est-ce possible? Si, est-ce possible? Nanine, il y a aussi un mawa ya nzambe likolo ya nation grâce à nzambe likolo ya nation nzambe asala en sorte que bakonzi o baza na gestion ya mboka baza na mitema malamu pe baza na mayele et na souci ya ko développer mboka. Je pense que oyo biso to sala ya makasi eza yangwana prier pour notre nation kosenga faveur ya nzambe na bakonzi na batu nyonso oyo bakoki ko faire développer mboka. Donc, on dit l'autre fois, comme on a la République démocratique du Congo, lobby avant Mboka et Bonga, il faut banzima nano ba accepter nano prophète Kimbangu qu'il était un prophète ou yabunda qui pona ekolo. Alors, bien que la chose ait été faite, il y a kondima que prophète Timo Kimbangu azaki prophète ya oya bundela ki pe mboka mais to moni quand même mboka izaka kana pasi. Est-ce que wana pe ekokaki kozala moyen facile pour te bazongisa prophète Kimbangu que mboka ebonga papa? Maman merveille. Même Yesu Christ ayaki na mokili oyo batu nyonso tout ebandimaki même ye moko mokeli eza na batu moko na mokili babenga bango ba athée oyebi bango bakoyaka na existence ya nzambe te oyebi eza quel sacrilège, quelle abomination, quel blasphème oyo akeli bino oyo apesi bino pema me bino bozoloba azalaka te aexistaka te. Donc nini analoba mpona nini bazaka na posa bato nyonso bandima Simon Kimbangu sadi Simon Kimbangu mpo asala makambo mboka na ye bonga il faut ka mokili bombendima ye race noire nyonso ndima. Non. Bible lobi boye à cause d'un seul juste parmi les 1000, Dieu peut sauver ces 1000. Au moins, théorie, concept, il y a christianisme. Ce qui a Zanzambe ya solo, mais il y a bon ça peuple naïe.
soki toke na ba Congo toke na ba province mingi na kata mboka RDC même ba kondi ya lelo pe ba koyaka na ye ba reconnaître ye kaza un prophète des noirs. De quelle manière oyo batei wana baza ko s'attendre batu bazongela susi mokimba omoni royaume lokola royaume Kuba bauti na royaume Congo te ozolanda bakozala peut-être ba nièce ba bongo na bongo pardon ba cousin mais bauti esika moko te tosala ba pende tosala ba royaume ebele na kati ya Congo tosala ba bauti na ngambo ya este pona ni bozana posa bango nyonso kaka ba se soumettre na bino oyo ba se soumettre na bino à travers bango boko bongisa mboka te. N'est-ce pas, vous comprenez bien? Donc, moi, je pense qu'ils ont incompétence. Et quand ils ont une salamate, il y a une bomba na sima ya moi hypothèse wana il faut toujours ba quoi c'est la gaber que besoin di maete ya wana mboke ko bongate besoin di maete ya wana mboke ko bongate ti PS wa na ima mbisili na na répondre na question oyo tunaki. OK. Alors to limite bananu boy il faut ko ibali ko liboso Simon Kimbangu aye na mission na pona nini. C'est-à-dire avant ye mutu ayaki na mission wana lokola ye eza ba maman Ndombe Béatrice Kimpa Vita. Pona nini baye na mission wana? Baye na mission wana parce que ba constater spirituellement que ba noir olandi babandi ko dépendre na pouvoir spirituel négatif ya mindele. Christianisme était population na meka ki mo ko leka mwambangu. Si c'est-à-dire tant mindele baye ko coloniser Afrique bakutaki ba noir landi malgré ba mindele musu bayaki na kombo yesu lokola couverture mais na kati ezalaki pouvoir négatif ya mindele mais na kokuta un peuple noir awa na kati na Afrique bakomaki na posa ba imposer na peuple wana bonzambe na bango wana c'est-à-dire ki magie na bango wana ki pouvoir na bango wana. Or, automatiquement, ceux qui balingi ba imposer au yabango, il faut ba noir ba se renoncer na au yabango. Maintenant le peuple noir, azalaki na nzambe na ye, nde ba prophète ba ye mena ko intervenir afin que ba noir batika la ba esclave te ya pouvoir négatif ya mindele, ya talisman ya mindele. Ba maman Ndombe Béatrice Kimpa Vita ba ye bon na bon si manango papa Simon Kimbangu ba ye. Donc, elingo lobaki avant papa Simon Kimbangu bao bayaki na mission na bazalaki ba maman Ndombe Béatrice Kimpa Vita. Mais la nation Israël ou soit dans la Bible par rapport à la liste haute où tu as la biso ya ba prophète ba Sophonius tout monde ba prophète belé balekaki est-ce que ils avaient aussi la même mission na prophète Simon Kimbangu ou soit ils ont moko o équipé na mission moko kaka na papa Simon Kimbangu. Mais c'est ça spirituellement parlant ce qui un Dieu même il y a ba nation même il y a Israël atindi un prophète objectif na ezali en sorte que prophète wana a protégé bonzambe na e pa ya peuple. Est-ce que vous comprenez bien? Ala ki sa peuple wana nani nzambe na yo nini esengeli na yo sala pona nzambe wana en termes de sa volonté parfaite. Olandi donc prophète nyonso mission ya nango yango wana moni ba oyo ya Israël ba yaki pe bongo pona ko sala en sorte que Israël abimate libanda ya nzambe na ye. Adonai, Elohim, grand Dieu créateur, le tout-puissant. Batikala toujours peuple ya nzambe wana bayi baki nzambe wana zali. Et à chaque nation aussi, ezalaki bongo. Donc nzambe na peuple na ye, akotinda pe ba prophète na ye pona likambo bongo. OK, chaque peuple tant alinga bimatika nzambe na ye, akene na nzambe mususu, ba prophète bakoya pona ko pe interdire bango. Ke bokene na nzambe wana te, botikala na nzambe ya biso. Yango wana mission ya Simon Kimbangu aye pona ko interdire na peuple noir ba bimate batika nzambe ya bango te ba indo po ba kende na nzambe mosusu. Voilà ezala ibongo.
Merci beaucoup, docteur Nemi. Na banza pena ba question na biso nyonso ezaki quand même répondu et que biso tolanda ki yango tozalaki un peu satisfait. Ce qui posa na ba question par rapport ya sujet oyo toza ko aborder. En tout cas, na ba commentaire na biso to komona yango na bike docteur Nemi aza vraiment dispo pour na ko répondre batu nyonso o balandi biso aza dispo ya ko ya nola na ba mituna na bino nyonso oyo boko tikela biso na ba commentaire na bino. Boko s'abonner juste na chaîne na biso pour ko sa biso bolamu. Mais papa, message, oui, au bas, n'entend pas kotika na on a mkolalo par rapport ya thème to aborder cause à la nini. En tout cas, thème pardon, message nangai o na kotik sa ba na so nzambe, eza que le religion ba le religion le plus dangereux sur cette terre. Eza ba religion o batanga kombo Yesu Masia, mais na kati na bango rédemption ezate. Tina nini nga nazolobela likambo mingi cause nango yango wana parce que bakoma l'église de Jésus-Christ à travers son envoyé Simon Kimbangu mais so okoti na kati okuti rédemption ezate omoni alors tant bat bakoyoka kaka ke Yesu tellement bat bazana posa nkolo bakosala nini bakolanda. Voilà pourquoi nga naza ko expliquer te eza bongo te papa Simon Kimbangu azali prophète ya Yesu Kristo te oyo bakoma na kombo na pesipe bilembo yango ezolakisa pour ceux qui prophète ya utina Yesu il a fallu atéalité ya Yesu lité ya Yesu eza nini rédemption. Merci ming. Alors bana nyonso ya nzambe tozala ba fanatique te mais to luka penda to sosola ni sunga molimo santo ekozala malamu pe na lokumu na ba aussi ba yebi Yesu Christ botika na position na bino ya ko batela salut au besoin en Christ Jésus par l'évangile qui vous a été prêché. Donc mbote na bandeko nyonso mbote na bino nzamba pambola tout le monde. Soki ba question ezali ba comme ça on a bino to toujours ko répondre. Alors papa quelque shalom na bana oyo na bipe na bana ebele balandaka oyo encadraka moi quelque shalom na bango esala bambola. Te shalom na ngai na bana nyonso les missionnaires en mission ba évêque cave d'observation ba maman ba papa bilingi basi mibali paroisse na biso ya Kakwaku, paroisse na biso ya Jumbo, pe otolinga to fungola na Polva. Donc shalom na ba homme de Dieu nyonso ba père o ba laksi biso pe lelo ba nzambe, shalom na ba collègue, shalom na ba leki nyonso bazo ya sima, shalom na corps ya Christ mobimba. Shalom na ba congolais, na ba africain, na ba angolais pe na mokili mobimba. Amen. Shalom na bino nyonso bolanda kibiso. Merci na yo ozwaki libakwa Olanda biso. Pesa kibiso matoi na yo attention na yo particulière pour na Olanda biso. Ba commentaire na bino okosa biso bolamu bo aimer bo partager yango message oyo il faut sauver pe bato bazana ba ignorance ya boye. Le quoi papa lelo aleki pour na otasa boyebi. Donc il faut bo partager yango pour boyebi wana mutu mususu pa zaki na kati ya ignorance abimana yango. Alors so to mona ki image kitoko to pesi merci na aka pro azo simbela biso image na kati ya M la Grâce TV to moni pe le maître Nzambe Nzambe babi tata Nzambe pe akomi moto. Donc merci na Nzambe yepe mtasimba ki image toza ma reconnaissante na bino. Alors moi je dis merci pour ya batonyo so obasunga ngai la na moni Adama Domingos l'homme luxueux ye mutasala nga mabola mo mingi continuer ko soutenir petite sœur naye. Merci na Alexis Yamamoto l'homme de chaleur, l'homme de Baibinga ba plan wana na moni Kijolusa la archi na moni Cédric Mika astuce na Katakin na komona Cédric Nzazi babi le turquoise ya solo donc so bozana poser ya ba commande ya babilamba ya ba moda ozo bimasika bo contacter kaka biso to relaxa bino pa ya CD que Nzazi na kati ya Turquie yende donc ba bisomba oteka ozo bénéfice bien. Merci na Jojo Mudindo Sima na kati ya Congolais na moni susu Ugembe ka standard babi monsieur le barbe na kati ya Congolais vraiment toza de cœur na bino. Merci na bino obosunga biso de partout. Bon s'abonner juste massivement na chaîne na biso ekosa biso bolamo na moni maître Valdo Bahati na kati ya Canada na moni Ruth la Moabite, mère de 3 pièces. Namoni Anthony Kaloko qui vraiment posé belé à Kolanda biso mais juste lisungi na bino kaka ya abonnement et kosa biso bolamu. Pour na lelo to tiki bino, to tombe bino mokolo malamu, nyosa malamu pona bino. Au revoir. Ciao ciao.